s'abonner massivement. Vous avez Correcteur News avec Yemoko Rachou, la caramel. Tout ça, la news na temps réel. Veut dire tout s'abonner. Beaucoup n'a jamais tous à la décider. De René Makondele, honorable de tous les Djogo. Et c'est le coach. Check, c'est pas pareil. Correcteur News TV, Awande correction, il y a news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. Mbote. Vous allez vraiment la Sengoyambayo Mokolalelo, alors Tolingi Toyeba, Pebato Bazolandalo, partout dans le monde, Baïba, aux Alinani. Oui, Mbote, Nabaïban Swazui, Bakola Nangai. Je suis la sœur d'Orcas Ikoni Mouchia, la servante de l'Éternel. Je sers Dieu à travers ma voix. Un artiste musicienne chrétienne. Tolandi Malam, artiste musicien chrétienne. Pourquoi Olandi Kaka Mondia Koyembela Nzambi? Pourtant, Mingi a bilingue le col à Yoba Pinarabon, musique profane pour que bas se vendre et puis bas qu'il y ait des mois rapides. Nalandi Msala Nzambe, nalandi œuvre de Dieu parce que d'abord, grâce au Nazui à Koyemba, et ça, grâce au Nazui à mon qualité, Nazana idole moroté na mon kit. Nayebi Nazui. Idole nangai na ba o basalela nzambe nde na sepela kipenda na nzila lokona bango eza lokolo ya nzambe nde yango na osalela nzambe na lingi nanga te na kende kuna bon mtabenga ma ndenge nenga na benga ma pona salela nzambe po nzambe apesa nga grâce yo fona zala quand même reconnaissante ya ko rendre ba hommage na. Et c'est depuis quand Obandi kozwa tozi décision ya ko yembela nzambe et puis nani oyo talaki modèle pour que au Hollanda et puis au se déchaîner les autres déchaîner pour tout qui est déjà avant au Yemba Makasi. Merci beaucoup. J'allais dire na bana musique na âge 8 ans. D'abord ngam na Yemba tem to Yemba grande sœur na ngai on a ko débrouiller mais moi j'aimais tellement la musique, je n'avais pas des encadrants mtoko encadrer ngaza quitté et na se décider qui mukolo ekoye na ngokana koti ba choral, voyez na bomo na nyonso to na zulu kaka bisikani na ko se retrouver na nzamba yo sala ngangolu na âge à 9 ans na église de prophète Dada Kabasa que je salue nde kuna bisika oyo nazui libaku ya oyeba oyemba avec mon président le frère Fabrice Mosantu. Grâce na yende na yebi moi koyemba na yebi penza koyemba. Oui, à travers Yem, dans la Kissinga, même ta coachingai, pour na koma, oh nazalelo. C'est grâce à lui. Alors, bah modèle na yo? Ouais, bah modèle nangai, isa maman Sandra Mboui, maman Dena, maman Lorbongo et puis maman Nadège Mbouma. Ne bango ba sepeli sarangai, lolenge ba kumi saranzambe, ba yembe na bango e koti sarabiso vraiment na mozindo, ne nazwa ki pe ningisa ya ko landa lolenge na bango pour kenga pe un jour na kuma ko adorer le cœur. Alors, lelo bi o zindi ngisa wana ya ko yembe la Nzambe. Vous comptez nini dans l'avenir? Bon, penser à mon union sur tout le temps où ça le Montboué, c'est pour atteindre objectif. Objectif nanga dans le canal atteindre, c'est donner au peuple de Dieu ce que Dieu m'a donné. Zamba pesinga grâce au pona battre on tenanda qu'on a biso comme le gros là, je peux dire quoi le quoi pot de fleurs anda qu'on a biso mon histoire foti, ma photo moi bote tia, mon ça mon non. Dieu m'a donné c'est grâce pour mutu mususu pe abika na nzela nango. Batu mususu bazo attenter au l'église. Mais okolo kali nzembo na radio na ele na mutuka na e, nzembo ana édifier. Toyoka ngo bato ebeba bongola mitema na banzela baloyembo pe. Ya mokili pe mema pe batu pe na mokili. Donc ngai nzamba pesinga grâce wana pour que lobi ete ya bato yo babungisami ezongisa bango na nzela obit na biso ntuza lobi tokota bokonzi ya Nzambe. Vous allez na orchestre ou bien vous allez yemba na l'église? Oui, d'abord na yemba na l'église, à part ça, j'ai aussi mon groupe, c'est le groupe Ciel Ouvert. Il y a Bisiga Wapi na Franga. Donc, groupe Ciel Ouvert, il y a le groupe Yomoko et puis il y a combien de personnes au travail là-bas? Oui, Nazana
4 personnes travaillent vraiment à cœur. Dans a 4 personnes à cœur et puis les 2 fonctionnaires. Alors, qui représente Bisso Montozana et Pembeni Azali Nani? Ouais, je vous présente le frère Aviki Ovungu. Il y a Azali guitariste Nangai. Vraiment, c'est un frère Oyo. Toyebani Naye. Na musala mususu, je peux dire. Toyebani Naye na musala otangi. Asi ça na pédagogie. Donc on a banzo sala. Tout ça ne musala sika moko. Ne bisika pitozo libako e bana parce que je donnais la musique na cours à musique. Donc on a fait sa cours à musique et arriva qui joue mon boy, nembi kitoko, nembi vraiment le quoi na yembela nzambe na cours. Allez, il pas là qui a directeur de discipline, Natalia bi madame on deni yemba kitoko makasi boy. Allez, madame pas moni peut-être pas bête guitare bien. To sangana to koma esika moko. C'est grâce à Dieu. Alors, il n'y a pas un secret entre vous deux là? Non, il n'y a pas un secret. Il n'y a pas un secret entre nous deux. Ok. Alors, yo yemba kitoko, yazometa guitare kitoko. Pourquoi ça vous secret? Secret na biso, premièrement, ils travaillent. Ils sont au travail à cas, pour promouvoir l'avenir na biso. Tu travailles vraiment ma casse, on n'a pas secret na biso. Tu travailles dans Ebi, na travail na bambaru, tu n'as ma papa. Tu ne travailles pas dans un sens, c'était aux alanga. Dans ma casse na biso, mais à travail. Vous l'acceptez ma casse à moi? Ouais. Alléluia. Manang ezayayo nami pessimo bima lokum no pena kembo ezongana yo nakumisi seyo pena gumba melio corona ye koloba etenali motema nange zayayo nami pessimo bima lokumu pena kembo ezongana yo kono nakumisisiyo naragumba melio kono na ye kono ba etenali ngiyo nalingiyo kono nalingiyo nalingiyo kono nalingiyo elona tatori nalingiyo kono elona tatori nalingiyo nalingiyo kono nalingiyo nalingiyo Yahweh kono nalingiyo elona tatori nalingiyo kono elona tatori nalingiyo. Bravo! Bravo! Alors, oyembi kitoko. Oza na bato baza na nsima na yo to oza yo moko? Ouais, naza na bato baa na nsima na ngai te me nanga na soutien moko wana na nsima na ngai ya liboso eza nzambe ya mibale eza papa na ngai Jean-Luc Mukoko nde vraiment aza soutien na ngai ye nde moto asali ete nazwa mwa opportunité oyo ya komonana na bandako na bino grâce à lui me nalingi botika ye moko te botia ye mpe maboko parce que bato ya mokili wa bini l'union fait la force grâce à vous ye mpo akoma makasi oye moko mosapi moko sorola elongi mobimba te comprenez soki lelo moto aye soki lelo moto aye topesa ye opsi toza nango oza na nini?
Oui, toza na ba chant na biso. Toza na ba titre na biso. Oyo ezelaka bango baya to bimisango peuple de Dieu et bénéficie. Alors teka yango ils ndenge nini pour que bango bazolanda bazo déjà goût, il va se précipiter pour y soutenir. OK, d'accord. La ligne na teka bilo moins extrême OK. Mais tout d'abord ils ont combien ba titre nango ils nini et puis oui, naza na 4 titres. Naza na soki na kangama na yo Yesu biso to yebi. Oh mais na yebi yango na lolenge mususu na ba inspiration za ba pesi ngai. Apprends-moi comment marcher. Nazana nzembo oyo nzamba pesa ki ngai pendant que je répétais avec mes amis eza titre na lingi yo mais na lingi na mexa bien dans extrait ya chanson oyo eza soki na kangama na yo Yesu na yembaka nzembo na esengo nyonso koloba ete soki na kangama na Yesu eza po lobi na yebi ya otikanga te eza po na yebi lobi okomisa nga bisika o ba parents na ngai bakoma kite c'est parce qu'akole quand même ako travailler au-delà ba limite na ngai c'est pourquoi na yemeli nzambe soki na kangama na yo soki na kangama na yo Yesu ona yebi yo kosela soki na kangama na yo ona yebi yo kosela bakangama na Yesu mutu moko ta kusema soni na mwana mwasi moko koseka ye abotaka te penina leka boye yo mutu botaka te na botaka mais ana tika kite ana bana okangama na Yesu nga sepelisaki ana na Biblia na moni bana ya penina te bana ya penina ero bazo sakana me Samuel na biso ye wana nganga monene nga oya yebani na sima na ye bakonzi babimi soki na kangama na yo Yesu bona yebi yo kosala soki na kangami na yo bona yebi yo kosala na yo na kangami na yo bona yebi yo kosala soki na kangami na yo bona yebi yo kosala Bravo. Alors, moi je peux dire que félicitations. Merci beaucoup. Mais, dans la question, mon c'est vrai, vous avez makitoko. Mais ce qui est là, c'est que pas invité au yemba, na mariage, tout va bien ici, par exemple, na bakondambo kabalobi que manifestation mo songolo pakala. Est-ce que tu te bases toujours ya yemba kaka na ba église ou peut-être ngo sala club na yo to groupe na yo oyembela kaka nzambe? Est-ce que oyemba vous allez d'abord tout le monde chrétien ou non chrétien, vous allez moto, donc vous êtes musicien. Hein, donc vous êtes musicienne. Ce qui va bien ici au bêta. Dans le bien, je mets mon argent. C'est bon mon anga. Et j'ai besoin que je me tel ou les accourir. Les accourir même pas dans ma métallique bonzambe. J'allais dire, ce qui me taille l'ingaï makambo est en dehors ya bonzambe dans dimanangate. Même si à proposer ngaï, je ne sais pas moi la vivre, je ne sais pas à l'espace, na on dit mangoté. Ce qui me taille bien mon anniversaire. Na kosala ngo bon non yembeleka joyeux anniversaire mais batuno surtout te yemba joyeux anniversaire c'est tout. Et mariage? De mariage il y a des chansons où ils ont approprié na ba mariage na koyemba dans des fêtes aussi amine un peu na koyana na koyemba parce que je vois dans la Bible bana ko benga David bana koyemba na ba manifestation mine na bana koyemba même fait liboso ya bakonzi donc liboso ya bakonzi pekisa mite koyemba mais liboso ya bakonzi faut ko talisa bakonzi qu'il y a le roi de roi moto aleki na supériorité azali souverainement quoi azali donc c'est lui les dieux là que nous servons.
yende oyo soki ata babengi pa mokonzi na présenter ka nzambe nga nazalaka na ye. Alors lelo sikoyo toki na ngambo ya publicité soki babengi so par exemple na société moko songolo société Rachel baza na bande génique na bango to miliki na bango Rachou la caramel okoyemba mpona yango est-ce que ça plus mpona yango bon d'abord on est en ba futilité d'ailleurs je peux dire ça ba futilité na koki osa publicité tie ba miliki non ça la monter mais bah disons ba bande génique je ne sais pas bon ça dépendre na rôle ba quoi très bien ngai so ba pesinga peut-être présenter ka elo quoi non présenter mais si pour chanter pour la chose là non nga naza appeler pona yembela nzambe naza appeler te pona yembela biloko mokili parce que biloko na tu otika là dans les paradis biso tout ozara musala moko musala to ozara ya koyemba donc ça na pona s'entraîner bien pour le bipena continuer sous l'école. Merci. Alors au bételi ce secret il y a guitariste nayo tolingi mo pe alba moi un mot ndeko mbote. Alors comment on a eu nani comme on a le frère Vicky la fandi na sans fil sur l'avenue Tialamwana car commune de Massina bato bazo landa yo bayi banini ya yo donc ya motuya eza ngai eza ki ndenge na ndima kosalela na nzambe premièrement et puis na musalo na sala ndenge bino mo bombo na ndenge na obeta guitar ya on les a vraiment bon nzamba apesanga likabo ya osala ndenge bokutana beti solo na ye la sœur d'orchestre kutana na ye c'est juste ndenge autero loba tupitana na nzela ya na kanali ya école isika na ndeko evre akokota ba demande na ye puis ando pesa pour la musique donc c'était tant on a quelqu'un qui pesa bana pour la musique oyemba pe bien et attirant vraiment makasi nde to kanga na. Alors vous comptez les nini ko ba ko nde ba bakaya ko signer ko bokende alors bino balé to yebi déjà ba nungu ezaka affaire ya kabula bato ya affaire amungu nini ko ça ko décider déjà pour marcher ensemble bino balé. Premièrement tout à mola selon bisoté mais selon nzambe ndi muto atamusa biso mbongo eko kabula bisoté tolandi bongo ndeko ndenge ya lobi alors tolingi vraiment tokomoki na suka remercier bato oyo ya motuya et puis otika bango melengi ya banzembo oyo bango bakotika na. Merci beaucoup nde bona zui ningisa opesa mbote oye bambote belé na papa nanga Yves Mavambo depuis Allemagne vraiment ozoki libako Olanda biso. Je ne peux pas passer sans te dire un grand bonjour, un grand bonsoir. Bisika Oyo Ozali, on a l'amboka ya bapaya en Allemagne. Sans oublier mon papa Makondele depuis Suède, papa René Makondele, vraiment papa, venim tout ça l'arabiso, venim vraiment ba soutien à yo, toko bossa na te papa. Tara yo papa tu bossa na te, bossa na pema. Je peux pas oublier aussi mon papa vraiment, mon papa Yves Mandika depuis Angola. Papa Bambote no ya Angola, kuna apesa babondia. Abondia na we ngwana papa madame Rachou elle a Rachou nanga moko la directrice générale ya correcteur news TV la patronne ya kuna ye wana le kuna ni mtakangi masolo kuna correcteur news kuna mtu azate hein Rachou Carmela sans oublier aussi papa Serge Luamba depuis Kinshasa je vous salue papa Gina Luamba ya dada Mukoko elle na ngamoko ya la biso mo motema abota balifa moya pembe sans oublier mon grand frère jeune Makuta depuis Kinshasa que l'Éternel vous bénisse vraiment aux qui vraiment va grâce ya kolanda biso na banda kuna nous permettre que to kota na banda kuna bino que le Seigneur vraiment vous bénisse abondamment. Nazane tension ya kobimateo Osikano vinangali baby Yaya usana pembeni na dingio Nazane tension ya kobimateo Osikano vinangali baby Yaya usana pembeni baby yaya pusana pembeni na
yozoto bolanga esalaka nga ndeti liboma soki yesu nanga kitawa nayebaka te napesa ye nini ye nyonso nazali eza se yesu andima ngambo ya bomoi nanga andima ngambo ya bitumba nanga andima ngambo ya baproblème nanga lingabwe namona te bamisusu bamatati na bangomba kobelela yo oyoka bango te anatomboli kaka maboko apamba akiti bango aluka losangoli yesu azali yesu nanga ye aza